et ne bisika bana nzambe bazoye basute tokende kosamela wapi bisika nini Yesu aza parce que tozo constater que tokende awa na ye awa bana la basala nzambe baobundisama église ebele eza sous l'église ya Yesu te mais ekomi l'église ya bato Yesu era kutani na fu de Gadara milimo mabe ezalaki na fu de Gadara eyebisi Yesu bwaka biso na entreprise ya bato Maman moko azo préféré kotonga maman mususu ayaka na kati église ata akali papa moko azo préféré kotonga yi que maman nazaka ne la moko. Oh, toi tu as beaucoup des habits aux alamons ebele. Pourquoi pas agir tel que l'église des apôtres agissait? Naza nango na ke opesa ndeko na ngai. L'album de la sœur Immaculée au Monde. Boa música. Entra dentro do coração. Entra, conversa contigo. C'était là, tout dead. Yoka Yabo. Et bongo limité ma. Sur la croix, à cause de nos péchés. Maman Immaculée au Manji. Je parle ensemble, c'est qu'ici, on va y aller dans la pour la Myriam. Yokanga Ikuna na Spotify, YouTube, iTunes, Deezer, Amazon. Vraiment, c'est ton l'œuvre de Dieu. Achetons tous l'album La Sœur Immaculée au Monde. Toutes les plateformes de chargement pour retrouver l'album Il y a La Sœur Immaculée au Monde. Et sur les noms à la taille. Shalom, shalom, bande konyo balo na biso na kati ya notre chaîne na biso munene ya tolo na TV ya notre maman na biso Anna Kalambai. Moi ça mokonzi mais respect ebele évangile international. Moi so na nguya nzambe, moi so nzamba zo saela ye na précisément na kati ya poto ainsi que na bosante na kombo ya papa na biso papa Carlos et ba bengele garder du temple nzamba lola apambola bino toute la famille ya complément pastoral à malamu exemplaire makasi na kati ya poto eza bango ni ba la fierté parce que bango penza bazo mema o ezali fardeau à Christ Jésus pe ba la xende nini libala e ba chrétien nini ezalaka na pesi ba na bango David Mbote na pesi Josué Mbote na pesi Ozana Mbote na pesi Joyce Mbote na pesi Samuel et bana nyonso vraiment na pesi no bambote ebele tikati nzamba lola apambola bino. Je crois que ce moninga na etandoike c'est-à-dire na un message moko ça très important biso chana biso 100% Jésus a to tombola juste Jésus to zaka to libaka ni rid ni eloko moko te sans makambo etel makambo ya église to ecclésiastique wana bosete mon ami que j'aime beaucoup na kombo ya prophète prophète Michel Massamba précisément na kati ya poto wana nzamba lola zanga te ko pambola yo donc nous sommes là to précisément na kati ya koyamba un homme de Dieu o nzambe atomboli o nzamba zo saela mingi makasi je crois elongi ba musuba mona ba kamongo o azue wapi pe pourquoi pour la nini
Et je crois en wana na pesi ba o ya nganyos balinga biso bambote belé na pesi Sandra Djangi et na mona si ma caméra évangéliste international ba bengi Nicolo prophète na kata pota ningisi pona mulikambo ya mama Immaculée Omadji sortie officielle il y a album na lié sous elonga na ngato za la vraiment ebelé wana na kati ya poto en tout cas partout malgré que tout comme na tango ya malili mais bozala na pona sortie officielle wana et bozala malamu makasi toto sur les cambo ezali ko s'est passé précisément à l'église des réveils. Tu as dit homme de Dieu à l'objet belé l'église des réveils par rapport à conflit au côté l'église des réveils tu es sauté nani o azali na monopole ya ko conduire l'église des réveils et comme Sony na ba pagano et comme biso Sony peut passer l'homme de Dieu moi mbabi mais il fallait auto rana confinement pour mambo ezali te ba déconfiner nous sommes l'église des réveils et bimi participer ma je crois quand est bon na plateau pour moi d'être na chair ça dit na appel na quatre église. Mon caméraman a fondé le plateau, tout le monde a invité. Ok, merci beaucoup. L'homme de Dieu. Bonjour. Bonjour, prophète Eric. Boni. Ngolo ezali papa. Je crois, ils ont bali bosso, il y a une émission na biso, mais ils ont bali bosso, mais ils ont bali soukate. Il y a une émission na biso, tu es précisément na kati église na yo, tu lingi o se présenter. Ba ndeko bazo ba biso partout dans le monde entier, ba yeba bayo ministère na yo et aux amalons makasi. Oui, merci vraiment prophète Eric. Ngai na bengami na kombo ya Sardou Kabwe. Oh, je suis le pasteur qui dirige l'église EAC, qui veut dire l'Assemblée des Aigles pour Christ. Église Otozaliawa, nazali visionnaire na yango. Et nous avons dirigé l'église comme pasteur. Comme pasteur. Ok, merci beaucoup. Ça fait combien de temps déjà aux yeux appel et ben non nini pour les locaux dans l'église mais quand peut être moins historique na wana pour bateau ba Hollanda biso ba me peut comprendre appel en ezaki nini pour na ba question autour na yo avant to kwea place na yeli. OK. Ezali motuya makasi. Et ngai Sardou na zamu toyo na bimi vraiment na ba groupe de prière té parce que na yebi ba groupe de prière té donc nga nazali mutu oyo na bimi na vie église parce que na yebi c'est quoi l'église et nazalaki na se ya makolo ya mosala nzambe o aza prophète Michel, c'est mon père de loin, je le salue et je respecte son Dieu, je le respecte, je respecte son ministère et je crains son Dieu. Donc de loin, na pesi mbote, nazalaki na sia makolo ya prophète Michel et tant que mosala nzambe, yemoko nzamba pesa qui est message, nzamba ebise que non et tant que na parmi 12 fils, o banaki ko encadrer biso et nzamba lobeli par rapport à fils wana zana appel et sengeli o sambela pona ye. Et avant que Moussa Nzambe a un message, il moko informé et ngai moko pe na bandaki kozwa ba vision. Na bandaki kozwa ba message. O nazo mona na ba vision na nazo mona ke nazali ko diriger, nazali ko kamba église. Et soki na pusani pembeni ya père na ngai et quand azalaki prophète Michel na yebisi que était papa nazali ko lota bandoto nazo ko kamba ba église et nde papa pa yebisi nga tout justement. Au kolo pazo le belangai oza déjà na appel papa pakolanga mafuta et abimisanga lokola mwana et na koki koloba naza lokola mwana ya liboso ya appel na ye oyo papa bimisi alobi kende okene ko bâtir et banda na bima na tonga nazali ko kamba to totaliser 5 ans. 5 ans. Bon projet à poto au quatrième projet à poto moi mingi luzizi la wana moi mingi poto na iba suba sirengo poto moi mingi pour na bete moi ba stema ya moi poto parce que vision poto bungi to vision poto zanan donc bon ya liboso tango to bandaki ko luka ko kende ba poto to yambaki nanu appel te to yebaki nanu te oyo nini kola zali ko bombela biso. Et biso bandaki au préféré aux kansalora qui était vie et ça na poto appel et ça na poto il faut na kende ko samela mindele na te liboso mindele or que ce n'est pas ça
que l'Éternel abandaki kobombela ngai. Et lorsque je comprends que je reçu l'appel ici, je compris que non, poto eza nango eloko. Et nakoki pe ko nier poto te, nakoki pe ko boya poto te. Ce qui le long nzamba sali grâce, on va aussi partir là-bas comme missionnaire toke to sali musala nzambe, mais du moins to zongi pe na mboka na biso pona ko continuer musala nzambe. Ok, merci beaucoup. Appel na yo na ministère il ba na ndenge nini. Mona ba bouchon, mona ki ba opesa yo ba appel comme ebele, mona ba bouchon to mona ki ozo diriger ba tu na kati école ndo zaki bidel, po za bongo. Po ba leader mona no, moni ngai na likelemba na zaka tata likelemba. Ngai na zalaka boy, na choral ngai na zaka dirigeant. Po ba appel on zape mo ebele. Yo ya yo bana ndeni. Oyo mona ono opesa miché, ba brique to tongate to accompagner ton ndeni. Ba vision na yo zaki ne po photo yeba d'abord nzamba bengi ndenge nini. OK. Merci prophète Eric. Ngai ba vision na nga ona bana rozwa. Eza na vision moko. Vision na ibandela manga 3 fois. Nazwa vision na mona 3 hommes de Dieu différents. Mais vision et bando tombé ka exact. Ndenge moko me basa nzambe bazaki différent. Na mona na municipal ya bandal terrain municipal bato babi bandal ya terrain municipal. Na mona prophète Michel oza père na ngai. Abane côté à travailler. Tant aux autres travailler. Nga azalaki na C. Na C, na sala comme sécurité, il y a protocole. Na moni abengi ngai, abisi ngai, ya ko matalikolo ya podium. Na ko matalikolo podium abisi ngai dobité. Eza na musala ebele o ke ngai. Il faut la sala. Mais nazali pe ko décharger yo, nazo peso responsabilité, nazo peso clé, no peso fungola. Po obanda pe ko sala musala ndenge nga nazo sala. Et na moni apesi nga micro abisi nga kete micro na pesi yo ba makambo nyonso etikali awa yo moko diriger akiti na podium et na bandi ko loba na micro na moni vision ekatani. Et le deuxième vision na lota mosa nzambe on a loti aza mosa nzambe mo za na ipen na lota ka le même vision mais mosa nzambe musu différent à remettre nga micro. Et na troisième vision na lota pe mosanza me moko munene na limité et na boyi kotanga kombo na limité mosanza na biso na totanga soki ke na conviction parce que neti mon caméraman Francis a yusanga ke ye a lota atale ba bio ndengeza boye pasteur ya chapelle de vainqueur ata ba bine ke aza faux mais ça matali c'est que aza vrai parce que témoignage c'est très important. Okay. Soit des fois, des fois, mais les notants bakoma batona po édifier libota o des fois bazoba on ba qualité mon boye ya ninga mabe. Bon. Nzamba zo lokumu na lota mosala nzambe moko na limité qui dirige aussi une grande communauté, c'est l'apôtre Léon-Paul Mutombo. Na lota na loti l'apôtre azali côté et azali na micro. Aote na micro, aote ya batu bazalaki tellement ebele, place ata ya kotia lokolo ezalaki te. Et na moni mosala nzambe, place nga na vandaki na suka. Alungwe tina kati ya kete ayeti libana place nazalaki na monaki ye na micro, mais na moni ta komi pembe na nga na moni elungwe micro. Et komi boss. Azui boss wana atenga ngona monoko. Alobi, c'est toi qui vas continuer le travail. Après mosala nzambe akena surtout qui vision. Et ma vision on a l'autre depuis 2013. L'autre ma vision depuis 2013. Et en 2014, na a vision moko, na vision wana, na zaki na kati ya ndako na biso. Na ko ba vision te parce que ezaki vers 2h du matin na prier. Et lorsque nous sambela ici au sambela, na lobby même pas amen. Nayo qui voit mais voix on nayo kaki nayo qui voit ya maman abotinga ayebi singa ke na pesio responsabilité ya ko encadrer ba jeune eza responsabilité na pesio ya ko encadrer ba jeune ya ko diriger ba jeune et
na luki na sali moi kolamuka parce que nazalaki pe ya kolala te na tali gauche na tali droite namoni mutu aza te et na temps wana pe maman na biso azalaki na kini te azalaki na voyage mais na bi bon c'est quoi et par là j'avais compris c'était une visitation parce que nzamba koki jamais ko visiter nga na voix nga na yebité na voix étranger j'ai compris que c'était une visitation ya nzamba visiter kinga et de par là je commençais à travailler aussi fonctionnement aussi à le message que tata nanga molimo pesa kinga na père spirituel nanga mususu parce que avant prophète Michel Kende akenda kotika nga na maboko ya pasteur Jean Berry papa Jean Berry et papa pasteur Jean Berry bisinga qui était na tikelo mwana au diriger et le pasteur Jean Berry c'est lui qui aujourd'hui comme mon père yende vraiment bisika quel que soit problème quel que soit likambu na kendara vers pasteur Jean Berry de façon que tant que papa pour na meka koluka koyi kozwa biyano par rapport à makambo wana même le pasteur Jean Berry aussi apesa ngai message et na message apesa tozala ni na prophète Michel ni na basala nzambe mususu tozalaki ngana ye c'était un certain dimanche nazali pe accompagné na basala nzambe mususu toke olukeka to pese mbote na opesa mbote directement à une révélation abisinga que non Dieu me dit il t'a donné une responsabilité de diriger une église et lorsque nazwaki responsabilité na yebaki te ndeni na kobana nazaki ata na fidèle mon côté et loko mon côté mais nzamba sala grâce lokola ye moko nkolo alingaki na moment wana que na banda musala na ekokutana na ndeko moko ndeko wana na koyeba ta ndenge tokutana na ete et na ndeko wana azalaki juste mwana musala quelque part tokutani na ye nzamba sali grâce que azalaki na moi problème ya misu abandai azalaki na moi problème ya misu ando mona bien te na sambeli pona mwana musala wana nzamba sali grâce à moni clair et yepe akeko beta lisolo bato akeko beta lisolo akobeta la maman moko lisolo maman azalaki na mwana ye moko mwasi mwana ya mwasi anotangisa makila bakenda ba hôpital bakenda ndenge bakota ba bokoko esimba te et maman wana yeko luka ngai na mwana na ye et to sali non aya ye moko to kutana mama wana mama na ayebisinga ketala boza bonabi problème te maman bengisanga na ndaku posana kene ko sala prière fonctionnement ya makambo obetelinga nde mama wana pe abengisinga na ndaku na yoko kena ndaku na ye na moni mwana na ye amwasi anda otangisa makila et na sambeli pona mwana na ye sur place makile kata et nde mama Nathalie qui alobi a papa na bandaki pe kolota na bandoto nanga nazomona église na kati ya lopango nanga mais na yebi te ndenge nini nakobanda c'est que na pesi yo kaka espace nanga oyo banda ko kama église on m'a donné ba pesi nga lopango ofele et nde na banda musala na banda pe musala kuna na se na bandi pe ko gagner ba am titre travailler kuna pendant 2 ans neto lungwe na ndenge te okoma awa to sali 3 ans donc c'est vraiment un peu ça comme mon histoire. Ok, merci beaucoup. Comme histoire, il y a les pasteurs. Les pasteurs Sédou, Kaboué. Merci. Vous êtes encore trop jeune vraiment, trop jeune à habiter. Et là, par rapport à Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17, Joël, chapitre 2, verset 28. Ndé on vous a accompagné, je sais pas moi, on a habité dans nini. Comment yo jeune makasi bozo sa la nzambe kotika na lipena avant na kota na bile pourquoi parce que na jo trop jeune et loko nini au Santa Carlos ko sa la nzambe na bolenge nini yo so mumba. Aux en assurance nini. Bon. Assurance na ngai les autres tindi ko sa la nzambe pe na monio de na alliance. Na alliance ils ont fabriqué, je sais pas moi na habité. Pour me souper moi vous a peu ko impressionner pas toi. Ngai naza du genre ya batute oyo ba lokotaka ba alliance atiena misapi parce que biloko zo sala no ebite ko kanga pe vina yo non moi je suis marié soki mutu pa alinga oui je suis marié naza marié étant que parent ya mwana moko soki mutu oyo aza na besoin de découvrir ngwa ke ata na commune ya Ngalema akomona komona donc c'est vraiment un peu ça bon ya pona kozongisa biyano fonctionnement papa ndengo lobi et loko nini poussera ngai donc trop jeune parce que moi ma jeune nzoto na makile zana no moi ba bar na facilité moi ba na facilité moi ba net nikolo ba ujana ba android
vraiment bon. Et l'on est de pousser au sel en Nzambe, il y a autre jeune. Ce qui me pousse, il y a que c'est la cas Nzambe. Ezali makomi pe maloba na Nzambe. Ezali eloko moko par rapport à makomi na sepelaka makasi David azoloba j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Et ngai étant que jeune, na préféra que naza na makila o ezali kotambola lokola jeune nyonso ya génération nanga. Mais au moins na sala susu makambo lokola ba jeune te parce que nasi na kufa pe na sekwa. Kokufa na ngeza na kati ya Yesu. Na sekwa pe na kati ya Yesu. Donc ba moi ba syndrome wana ya mokile sala moi kokufa parce que to pesa Yesu volant ba vie na biso. Na tika Yesu yemo kwa conduire nga, Yesu yemo kwa kambanga et ma commune na ye ezali ko repousser nga pe ezali ko pesa nga force. Et on sait la sunzambe na bike mukolo moko te ko la ko abandonner. Tala na caméra là on ko pesa ba jeune ya poto, ba jeune fille ya poto, ba jeune garçon poto, ba UPR, surtout ba UPR. Ba UPR ponga na ba ko zaka janspile. Nayebi on ngami ba smef mo mingi. Ba blo ba Michael Jackson ngo mo trop. Mais na ningo pesa bango conseil nini autant na caméra pesa po ba Holanda yo partout dans le monde. Conseil on a goyi ko pesa yo sœur, frère, papa, maman ozali ko landa ngai azali ko rassurer yo eloko moko. Ya ko yamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Na ina biso eloko moko o eza motuya. Omoni vers to pe masanga ozali ko mona ke ezali danger. Ezali motuya ezali kitoko. Koleka biloko nyonso nga na oyebisa que tu te trompes. Mutu oyo azali fin pe azali kitoko koleka nyonso za Yesu masi. Bilamba, mbongo, tout, la Bible dit tout passera sauf la parole. Si on parle de la parole, on parle de la personne de Jésus. Conseil on a la kopesa yo tika makambo oyo nyonso oyo monique ezo pousser au kara tout le temps na kosala mabende yango moni yango eza motuya nga na kopesa yo comme conseil placer Yesu au centre ya nyonso ya vie na yo pe okomona makambo Yesu osalela yo vie à Yesu 100% kitoko 100% gagnant. C'est ça les conseils on a kopesa yo kolabatela biso kolabatela biso na sepene lo mobi ki opesa vie na yo volant à vie na yo pesa ngo Yesu. Ah, et l'eau sikana su hein. Merci beaucoup. OK. Église des réveils. Vous avez des ordres que ça ganaté le niveau que ça ganaté surtout vous les jeunes encore pays dodo quand même t'as pas jeune. Au mo bunana batata, bo reconnaître batata te, bo mbona mkebeta munda mkolo pa binaka. Église des réveils comme des ordres bino nzambo. Des ordres l'église des réveils. Bon. Merci papa pour le conseil. Il y a liboso nengo lobeli sur fonction ya ba jeune. Bon, et là on a la koloba souvent na loba ngo pe moi mingi le ministère n'a pas d'âge, l'onction n'a pas d'âge, la grâce de Dieu n'a pas d'âge, mais c'est l'homme qui a l'âge. Et dans le domaine il y a makambu ya église des réveils. Église des réveils des ordres et koti makasi na koki ko ignorer en ngote na koki ko boya en ngopete c'est vrai des ordres et koti makasi. Pourquoi? Parce que église des réveils ezali kolongo la Christ au centre ya tout nebisika otozali ko constater désordre total balongo la Christ na centre ya tout balongo le na ndenge nini mais kape ko fungola ngo mala po sikoni na bandi émission. Merci papa. Tozali kolongo la Yesu au centre ya nyonso comment. C'est ce que même la parole de Dieu est en train de dire. N'a préféré que tout temps. Oui. Ma commune en Nzambe. C'est vraiment important. Oui. Dans mon candidat, il y a Actes des Apôtres 2. Actes des Apôtres 2, le verset 42. Na lingara vraiment passage oyo, na lingara vraiment histoire oyo parce que c'est vraiment une histoire clé, un enseignement base pour l'église. Na tangi pona bandeko ata bazota la biso na musika fungola pe bible na yo de façon que o mona ke bazo kosa ote eza makambo ezali na makomi na Nzambe
Actes des apôtres 2,42, la Bible dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Oyo ezali makomi na nzambe. Awa ezali acte des apôtres. Bible zolobela fonctionnement ya ba disciple o babandaki ko bakisama. Na kati ya vision na kati ya église o Yesu atikaki. Bible lobi que il persévérait dans les enseignements des apôtres. La première des choses, l'église, nous remarquons que l'église, il y a trop de désordre dans l'église parce que d'autre part, l'église n'est pas basée sur des enseignements. Or que l'enseignement est très très important dans l'église. C'est pour cela que nous allons constater, nous allons remarquer que l'église est belle. Et ça, c'est l'église à Yesouté. Mais comme l'église à Bato. Pourquoi? Parce que Moutouana Azali ko présenter bango Yesouté, mais Azali ko présenter comme Moulaye. Azali ko présenter famille naï. Azali ko présenter ba descendance ya bana naï. Et c'est par là l'église abandi ko kota na kati ya désordre. Et ne bisika bana nzambe bazoye basute. Tokene ko samela wapi. Bisika nini Yesu aza. Parce que tozo constater que tokene awa na ye awa bana la basala nzambe ba obundisama. Pourquoi? Parce que d'autre part, l'église est en train de perdre l'enseignement qu'il faut pour l'église. C'est là où il y a trop de désordre. Désordre, il persévérait sur les enseignements des apôtres. Or que l'apôtre, il n'a pas enseignement. L'apôtre, l'enseignement, il a persévérer dans l'enseignement à Christ ou à Tikeli. Très bien. Et c'est par là kaboli enseignement on a et bato ba yebi belobi ba komika ko persévérer dans l'enseignement au apôtre batiki. Et c'est aussi les enseignements que nous l'église on doit rester avec. OK, on a perdu ces enseignements là. Donc il y a un moment na ben évangélique église tolongoli Christ au centre à tout. Parce que ba désordre comme belé papa. Tokomi komona mokili na kati église. Parce que l'église a perdu ce qu'on a dit l'amour fraternel. Aujourd'hui dans l'église, il n'y a que l'amour d'intérêt. Mais il n'y a plus l'amour fraternel. Maman moko azo préféré ko tonga maman mususu ayaka na kati église ata akali papa moko. Azo préféré ko tonga yi. Que maman nazaka ne la maman moko. Oh, toi tu as beaucoup des habits. Ozala mbongo ebele. Pourquoi pas agir tel que l'église des apôtres agissait? Naza nango na ke opesa ndeko na ngai. Lata, la place que na chonai. Ou na place que na tongai. C'est les enseignements que l'église doit avoir. L'église a perdu cet amour fraternel. Il y a un moment où on a constaté des autres côtés dans l'église de réveil. Parce que dans l'église de réveil, nous sommes alignés à la leader. Nous sommes alignés à la chef. Or que même dans la Bible, tout le monde n'est pas appelé à être chef. Tout le monde n'est pas appelé à être dirigeant. Mais nous constatons dans l'église des réveils, il y a trop de désordre parce que les gens ont place aux omitia au comité. Ils ont place na yote. Parce que bateau bazana simanayo, bazana bazalina musala o bakoki ko sala wana. Mais loko la désordre koti parce que mutunyo salingi azala likolo, mutunyo salingi ba betele maboko, mutunyo salingi kete ba honorer ndebisiko tozali ko constater désordre makasi l'église des réveils. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Je crois un appel si bananyoso yangai Bambo Tebele, mon fils que j'aime beaucoup les prophètes Fabrice Bilé na kati États-Unis nzamba pa molo mwananga nzambe vraiment alola mona yo Claudia Panzu ya ba Panzu Claudia nzamba mona odie merci nzamba mona yo ba ndeko wala na biso partout dans le monde entier na Poto na Canada na Belgique partout na kati États-Unis bato nyoso coupe moi Gisèle nzamba pa mbola yo. Quels sont maintenant les enseignements au Christ
oyo atikaki oyo lelo oyo biso esengeli biso toye bango pour que l'église de réveil et l'on a des ordres ils ont un ordre. Merci papa. Bon enseignement il y a liboso au Christ atikaki. C'est ce que la Bible parle dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 le verset 13. Bible zoloba. Bible zoloba. Tu peux prophétiser. Tu peux faire des miracles. Tu peux même parler la langue des anges. Mais si tu n'as pas l'amour, tout ce que tu fais, c'est en vain. Le message qu'on doit enseigner à l'église, la première des choses, c'est l'amour du Christ. Ezali bolingo. Ok, il faut apprendre l'église. Parce que ce qui est l'église de réveil, tu apprends dans le bolingo. Jamais dans cette église, tu vas constater que tu as poison. Et l'équipe, on ne va pas constater cela. Parce que bolingo et lungu une église, bolingo c'est une église. Mutu nyonso na kati ya église azali kotala kaka propre intérêt na ye. Or que soki tozongi na kati ya église ya Yesu, Yesu banaki kotala premièrement propre intérêt na ye te. Mais Yesu banaki kotala ya liboso intérêt ya royaume de cieux. Intérêt ya batu oyo bazali koya tout autour na ye. Et ye moko mi bosan. C'est le message qu'on doit retourner à l'église. Lorsque le message de l'amour est retourné à l'église, automatiquement Christ est retourné à l'église. Parce que lui-même, il est amour. On ne peut pas parler de l'amour si on n'a pas parlé de la personne de Jésus. Parce que Yesu a bolingo. ala kisi biso bolingo na ye ya kondima ko se emilie ya kondima baba kele soyi baba kele krasha ye ko aza mokondi ye ko azali mokeli nyonso ma se faire serviteur à se faire humilier en tout pour apesa biso titre wana ngana na bisaka batu mingi ba réaliser kaka bolingo ya Yesu ezana mutu moko a travaillé des années et des années et des années na compagnie na des années ya ko batela bangulu abatela bango des années mais jour moko bible zolobela bible zolobela ya mutu moko abana ko lala la cimetière o bible bengue sur le nom des légendes le fou de Gadara bible zobeta lisolo ya fou de Gadara akutani na Yesu ezana papa moko pe o bazalaki tout autour na compagnie na ye ya bangulu a travaillé bané belé pour bangulu bakoma na effectif wana même mukolo moko dans une minute dans un jour dans une seconde Yesu era kutani na fou de Gadara milimo mabezalaki na fou de Gadara et bisi Yesu bwaka biso na entreprise ya batu oya mutu anyo kwama a travaillé des années mais Yesu azui bilimo mabe a permettre que mutu o asalami na elilingi na ye abika na azui milimo mabe aboki on pas bangulu mukolo na minute mukie mutu wana tika la pauvre bangulu nyezo baki bakufa akoza amoko akoska amoko donc Yesu otalisa biso c'est quoi l'amour Yesu a enseigné biso c'est quoi l'amour donc azotalisa mutu valeur o mutu azanango et pas naïe. C'est des choses que l'église doit comprendre. C'est des choses qu'on doit apprendre à l'église. Qu'un âme est très important pour l'anzan. Moi, je suis contre les églises. Oh, livrer à batna. Ton livrer na li felo. Mon colonini. Tout ça prière intercession Satan par oya. Alors en tout cas pasteur na kangi mami mingi na moni mami na kangaye ba ne belé na lembi. Vous voyez, la tique est libre. Satan ne peut pas faire ça. Mais pourquoi biso ba na nzambe kozwa moi na nzambe ko livrer dans le monde des ténèbres? Moi je suis contre ça. Christ a besoin de cette âme. On doit apprendre à des gens c'est quoi l'amour de Christ. Il faut toujours que ça bolingoyer sur la katia centre et l'église. C'est par là il y aura d'ordre dans l'église. Merci beaucoup, quelle sagesse en tout cas, j'ai beaucoup aimé avec beaucoup de sagesse sur le Pessibiso, les lots pendant la CPN en casse. Est-ce que Nathan Autos Ali Oyo, Togol Bapé qui est dans 4 Samboka RDC, nous avons aussi des pères spirituels, au Bazali na habilité, tout peut Bazali, Bazana, Bana réputation malam parce que tout autre le roi Batata, les lots Bazali, le roi Bibinemi.
Tu veux le tata, le bakoum gongo la bagène, surtout bino boye mikolo. Bon, amatate. Est-ce que l'élo? Non, mais la question moko moko. On répond à nga kaka. Est-ce que l'élo? Tu vois que tu as un père spirituel. Est-ce que Bazali? Ban amour le bana. Bon, ce qui est vrai, dans notre pays, la RD Congo, nous avons des pères. Pourquoi tu es 5? Nous avons des pères. Il y a des pères dans notre pays. Ceux qui n'ont pas nié ma père, en d'autres termes, c'est aussi enterrer mon propre ministère. Je ne peux pas nier les pères dans mon pays parce que dans Mboka Congo, il y a des hommes de Dieu qui ont marqué leur génération, qui ont marqué leur histoire. Et jusqu'aujourd'hui, on peut même parler des hommes de Dieu, baza souté. Mais à marquer comme on a eu dans la génération, génération et persévérera à siècle. Des gens, on m'a dit ceux qui ont la réveil, on a dit où est parti les réveils. Où est parti les réveils? Lorsqu'on parle de réveil, le mot réveil en hébreu, cela veut dire chaya. Le vrai chaya. Dans notre pays, il y a des pères qui ont aussi de vrais chaya. En d'autres termes, de vrais réveils. On m'a dit batou. Parce que souvent, batou misusu bakoki qu'on nier ma père. Mais moi, je peux dire, moi, je ne peux pas nier. Il y a des pères. Nous avons des hommes de Dieu, des pères comme des Moussa Dinaba. Père son âme. Binonios Bokimara wana. Non. Binonios. Nasi sur le bateau au Katinga. C'est là que ngadi na otu na question. Talent journaliste yeye. Bino tout bozo kima et pas Moussa Dinaba. Nasi sur. Na yambaki c'est là. Na yambaki pasteur moko. Abisoki des autres côtés de l'église des réveils parce que Moussa Dinaba la tangate. Azaleka na babenga oni na Swahili katikati jina na Yesu toka tangu tel Osborne amoni nguya abike nzamba na Congo aye azuba na idausa baki kotanga ayi na bala azu mafi kwa tindia ki kotanga ya boko tanga ya moni désordre wana au remarqué entre église catholique na église la musulman na église des réveils. L'église catholique, oui, bah, mais bah, ordre. Bah, musulman, bah, mais ordre. Mais l'église des réveils, bah, na molimo, mais bah, connaissance. Il y a un bon porte-à-faux pour le bon gouvernement. À vous. Na kimi, na question tout n'ingate. Mais na répondre parce que le père qui a porté les réveils, premièrement, na mboka na biso. Eza Moussa Dinaba. Ok. Donc il y a la père a porté réveil. Parce que toujours le réveil est wapi. Et na kati ya kin na mboka na biso, tous appellent na basali ya nzambe bazana ba réveil. Je peux citer des hommes de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu. On peut bailler banité. Mais ce sont des pères, ce sont des patriarches. Bazé belé. On a besoin de 5. Vous avez besoin de 5. 5 gars à Pamba. Vous allez sincère. Qui n'a pas bailler bani. La bao baye bani. Au bout de la TV 5, ça là sincère. T'as la caméra. Bon, ce qui est vrai, ce qui est vrai. Je connais beaucoup des hommes de Dieu. Mais na boy kotan ba comment parce que ça va créer une grande polémique. Ça je le refuse. Parce que si on attend na 5 na suki na 5, musu sa le baké. Petua na ya lukanga na offrande. Na priele mais neni atangi kombo na ngate. Donc na boy. Yango moni na suki ka na bika kete. Il y a des hommes de Dieu dans mon pays que je reconnais. Ata ozawa pezo la émission au état que père na pesio vraiment na respecter vraiment ministère na yo pe na pesio mote de loin. Vous êtes des pères tolinga rabino pe ata misus na lukarabino te na ndaku na ngai na chambre na sambela po na bino kola bomba bino. Donc nous avons kimi mala moi na limité ba na première riti na 18e mairie ba père pe wazali pour limiter ça au beba. Bon, solo bisinga limité ça robé bon moi je ne connais pas. Là c'est l'information que tu es en train de m'informer. En tout cas, et la sagesse moi makasi. Ils sont à 5 pamba maintenant au kimi. Au kimi on bango, au kimi on bango. OK.
to chité pour na yo zala sincère tu es un homme de Dieu kubanga mutute je crois sur l'église des réveils et au kende na ba déraillement ils a sonné pour na biso parce que aux entours nous avons des païens et on remarque voir même l'église dimanche ceux qui prièrent et bandit en tant que pasteur tika non ni moité yo bima o remarqué nombre ba côté l'église et nombre ba libandate. Donc nous avons encore un grand travail que nous devons. Oui. Oh, et c'est surtout ça là. Oui. Quand c'était quelque chose, on a 10 000 membres, non, on a quitté. Oui. Entre Sonic Kafuta, na Dodo Kamba, na la Rose Alokola, remplaçant Yalben Kankez Alokola, évêque général de l'église des réveils. Bon, par rapport à la question au Tuningaï, et loko wana ezali nde tsozo na ngeza lokola otuninga comme opinion na ngai comme opinion na ngai. OK. Par rapport à opinion na ngai pour moi le koyebi na yebi très bien. OK. Et loko ezali ko leka na église des réveils. Ba nyoso ba yebi na bango même et loko zo leka na église des réveils eza parce que l'église a perdre vrai but na yi. Vrai but ya église. La première des choses, c'est d'aller conquérir un droit politique. Très bien. Très bien. Le vrai but de l'église, c'est conquérir toute la terre. C'est ça le vrai but de l'église. Parce que la Bible partait partout dans le monde, faisait toutes les nations mes disciples. On a parlé de toutes les nations. Donc le vrai but de l'église, c'est de conquérir toute la terre. Et c'est qu'il y a ce comité église et comment. Mais l'église, biso tozali ko perdre but na biso parce que l'église est comme ma politique. J'aimerais bien dire à l'église, l'église n'est pas politique. Mais l'église est apostolique. L'église n'est pas charnellement, mais l'église est spirituelle. Ce qu'on est en train de constater dans l'église, ça ce n'est pas la spiritualité. Mais c'est les œuvres de la chair. Comme Bisika Oyo ezalaka ya domaine ya évêque. Ezalaka élection salamaka. Mutazalaki liboso c'est l'évêque Akenza. Évêque Akenza abimisi successeur na yi. Dauphin na yi. Ba benga dauphin. OK. Dauphin na yi. Dauphin na kati église. Na kati ya désordre. Dauphin, moi je ne sais pas. Le mot dauphin qu'ils ont utilisé, dauphin, le mot dauphin, les ex-présidents ont utilisé comme Pona Chadar. Comme il peut dauphin. Bon, là, je ne sais pas. Un certain pasteur Monga n'a pas à Bakombo, Denis Lessi, habité dauphin. N'a pas à Bakombo. OK. Élection Salamaki. Na élection Salamaki. Na élection, moi je me rappelle bien par rapport à la réunion à Liboso, j'avais participé. OK. Na Mouto Abima qui c'était, Obabimisa qui c'était Sonic Kafuta. Et na Oye Salami Ami Balé, moi je n'étais pas là. Na Landé en pété, na Yébé pété. Na Landé en cas d'information automatiquement, Pézara qui n'a page, il y a Dr Silas. OK. Na page de Dr Silas, na Moni, Bazali Kolo Bela Makambouya. Il y a prophète de Dokamba, il y a commis évêque. Bon. Sur les deux, par rapport à l'opinion, là c'est mon opinion. Et ça c'est que Nazali, Moutazan opinion, là ils ont engagé Kanga. Bon, par rapport à domaine ouana, soki nga nako préféré que Moutou, oyo akoki ko vanda wana, akosa musala wana pour moi. Je préfère Dodo Kamba. Pour moi. OK. Tu revenir. Merci. Tu revenir. Na besoin d'opinion. Tu revenir. Pourquoi Dodo Kamba? Parce que l'élection sur le PSI nous fait à 5 ans. Et puis, nous, si nous avons 50 ans, nous avons destitué directement. Il faut pas ça raison. Nous revenir. Bato bala na ngai baba que non prophète Eric so sale mission so bi revenir te. Na revenir na ye akoyi biso le pourquoi a préféré Dodo Kamba que Sonic Kafuta. Au élection liboso azalaki, je crois que Sonic Kafuta to ba ponage comme évêque, il y a tellement bête maboko.
azali très content mais loko nini et commissaire mécontent toye bango na émission présidente oyo tokolanda na bino et le roi bikaza marié to ça la télé-réalité to kita sur les champs to comme nanda kunaye to kotuna ba témoignage to kotuna makamunyo so to koyeba je crois to mi presque na suka notre émission na zo si maloba ya suka et pas na yo numéro no contact ba to ba problème vous pouvez s'adresse d'église na habito za na secrétaire je sais pas moi on a toyeba bonka awa. Merci vraiment prophète Eri. Merci. Pour le lenge bondimi boyamba ngai na émission outi musika mais du moins oyo rejoindre ngai bisika oyo azali vraiment merci pe na pesi merci na cameraman o pe azali ko sala musala kitoko pe malamu et loko na koki koloba comme yasuka par rapport ya thème otolobeli awa que où est parti l'église des réveils et loko ngana ko senga ka église tozongisa ba principe o ezalaki na église ya ba apôtre que tozongisa yango ezonga ba église na biso nde bisiko tokomona autre parce que nzambe azanzambe ya ordre mazanzambe ya désordre te et ya mosusu ezali ete mutu nyonso alingi a rejoindre nga comme adresse église ezwami na commune ya Ngaliema na quartier Manenga na quartier Manenga na avenue Kasamasa numéro 4 et numéro ya téléphone na ngai o ya mutazana besoin ya prière mutazana besoin ya losomo bien pe mutazo luka bisika nini o akoki kokende église azali na adresse te compende moko akomela ki ngai bisika ki nazara suna tata molimo te donc na koki ko pesa numéro na ngeza 097 299 16 86 et mutunyo so soko benga na numéro wana ozwangai en tout cas numéro wana pesa na lingi ya bato baza na besoin baza na soif ya Yesu baza na besoin ya koyoka nzambe baza na besoin ya ko kokoba ko avancer na mama nzambe non numéro mutation mutakomo déranger ngai bêtement ça je n'aime pas aujourd'hui numéro benga na pour mama nzambe ça serait quelque chose de bon. Merci. Ok, merci beaucoup. Je crois que comme Nasuka y a notre émission Nabiso, bien au baka ba pasteur, tous en a besoin Nabino. C'est votre chaîne Boya. Au benga na plus de 143 947 45 03 na bandeli plus de 143 947 45 03 c'est mon numéro. N'a c'est dans WhatsApp, na Facebook dans comme prophète Samuel Erika Songo au Romonanga ou soit numéro ya boss dans les années na C. Les années on a so bengi au chat bison na bino contact. On a séminaire, aux an enseignement, aux an na croisade, on a concert, même ba mission chrétienne, bo bengi biso sortie officielle l'album na yo. Benga biso on est là tout ça là, musala malambe pe lola ekosepela. Je crois quant à moi na spécimen merci pour na église ya Mbingai église moté cadre mon kitoko makasi nzama pa mo ici que na pambola mon cameraman que j'aime beaucoup na kombo ya les nobles Francis et puis nzama pambola mon boss na kombo ya maman Anna Kalambai moi ça me conduit respect ainsi que na papa Carlos Kalambai le gardien du temple nzama pa bana nyonso ya mema nzama pambola bino je crois ya ngona bye à la prochaine numéro l'homme de Dieu. OK, merci beaucoup na ndenge ya Mbinga merci beaucoup et Déjà dans les bacs, Yesero Ngarangai de la sœur Immaculée Omandi. Daniel Nalipulu Yabakosi Kolongi Sakie, Meshake Chatra.